Oui, bandeko balandi ya tokomo api liste likula liste ozabongo awa na commune ya Gombe. To le bagine bandeko avant to kota dossier na bino makasi, il faut bino to mona na volonté. Boya, boyebisa biso, bo pesa biso matière. To za banzambe tete. Boya to solo la to yeba nini kozole ka na quartier 1. Na commune ya Njili na asi biso nyoso tu. Ba yeba kendara Turquie, o ba kendara Dubai, o ba kendara Mikila Poto, o ba kendara Mbujimai. Oba kendera Kananga soki kozo kende Lubumbashi soki kende Goma okoleko mona bandeko na biso o to benga ya mitraille ya quartier 1 ba kendera sango si biso to bambaka mituka po bino bosoma na bino ya sika Dubai poto biso bambaka osome paf na quartier 1 ozi koto ya katikati na ropenga ba ke ko sangsona na quartier 1 donc to yebi pena to yebi monene to valeur ya quartier 1 ba ko yebi biso ke quartier 1 était kami nani ya teki quartier 1 Nani peut en soutenir battre à quartier 1. Tout ça la commune Njili donc mais beaucoup mais c'est la commune Njili yepe aux na moi ba makambo ya koyebisa biso aux na ciment tous na cimenté. Bolanda na 4 émissions oyo. Ba nani oyo baza ciment ya koteka site ya mitraille ya commune Njili ya quartier 1. Tozo ko solo la awa te pozo ta koma mutu moko to latisa oyo to libabete. Mais ce qu'on a cité awa to sengo na lombango oya ko pesa sube explication pour nani batani kombo na yo na makambo ya vente ya makambo etali terrain ya site ya mitraille ya quartier 1 papa ko poussana oui mbote papa mbote ndeko bonne santé très bien par la grâce de Dieu to ko ba kombo na kombo na monsieur John Omokoko Tampungu oui poussa bondeko oui kombo nani kombo na monsieur John Omokoko Tampungu John Omokoko Tampungu oui bonne santé. Très bien. Donc, tu as la commune Njili. Bon, d'abord, nga nazali président qui a marché wana. Et puis, nazali na jeunesse mounene na simanangai. Na kati a marché, to vandaki c'était juste en date du 11 ou soit 7. To monaki Brukumese aye ko pesa biso. Donc aye juste ko pesa biso mise en demeure, papier à mise en demeure. Or papier à mise en demeure na pesa kibiso ezalaki pona 72 heures. Oui, 72 heures. Oui. Mais en réalité avant de pesa batu mise en demeure et sengaka bo avertir bango même par un document à travers un document que voilà suite à ceci c'est là to boyena boye kozala boyena boye. Peut-être to ka peut procéder na procédure ba benga ya expropriation. Ce que lingo déplacer peuple ne sika moko boy o basala ka musala et sengaka ke OK obongiseli bango quelque part loko la biso za marché mo commercial obongiseli bango quelque part et puis opesi bango temps ya koyeba ko communiquer ba client na bango que par exemple bon moni ba jour onde to teka awa bon après autant de jours to comme à place tel client pas zoaka adresse mais biso zalaki bongo te brusquement to moni Monsieur le Brukumès après le 72 heures à Pesaki, balongo la biloko babuki bakangi ba site, ba encercler on a batol. Mais marché oyo est complété les lots 32 ans depuis marché et banda kana site ya General Motors après pillage en 1991. Marché banda kiwana tangu président Laurent Musée Désiré Kabila aye alingaki atonga marché à Liberté. Abi bon, comme nous avons marché à Liberté, binobo kende na site Eucalyptus, ayepe atongeli biso toilette publique. Non bozala awa, bo s'installer, bo teka biloko na bino. Pendant les 32 ans, Brukumès se baleke belé na site wana. Baleke belé, batika biso tozala mais on est surpris pour cette fois. Ndeko aye tolongwa, mais pendant que biso tozana ba mutuelle ya santé. Oyo tosungaka bana na biso tozana ba contrat na certains centres de santé ceux qui tosangisi ba cotisation na biso to futaka centre de santé wana ba traiter biso bana tozana ba mutuelle scolaire
o to sangisaka bambongo toyokana na école moko boy bana na biso batangaka marché wana eza centre de formation il y a de ce gens badefaka pe ba crédit na ba banque ba ye nango azo travailler na marché na minute o boye brusquement bo bloqué garage wana bokangi mena ba crédit wana oyo to defaki neti na ba banque na minute o tozo salate to ko futa yango lolenge nini donc tozo comprendre souté yango tozo senga même na ye moko autorité municipale a meka ko sala nanu arrière na décision na ye pour a permettre que peuple emeka ko vivre tala toza na ba période tozo kende vers la fête donc biso na minute to komi bloqué bana na biso bako fêter ndenge nini. OK bandeko bolandi bongo ndeko na biso nga koloba biso le bakaka que demande peuple. Donc, que demande le peuple congolais? Le peuple congolais a un changement de la constitution. To ali ya malamu, to ali la malamu. Oeza liboso za nini? Que demande le peuple congolais? Comment beaucoup mais sanjili comme les aranen? Beaucoup mais sanjili comme na ye Papinga Liema Mbumba. Papinga Liema Mbumba. Mais c'est beaucoup mais ça commune anjili. Na ina ye bande konangai. Tangu ye ayaki. 72 heures. A notifié ki bine na document, to alobaki na monoko. Oui, après ça, il y a un document, il y a 72 heures mise en demeure et Zaliawa. Document ngo elobinini. Que boti que sika oyo na profit, ba ko tongelo ko mo pour avantage ba ndeko nyonso ba congolais surtout, to boti ka pour ba boutique ba chinois et ba libanais, to boti ka sika pour maintenant expliquer biso. Non. En réalité, document yango moko ekomi lobela maloba oyo ye alobaki. Parce que nous avons les documents avec nous ici présents. Objet est mis en demeure. Mesdames et messieurs, conformément aux instructions de la hiérarchie en rapport avec l'évacuation des kiosques, marchés pirates, garages et autres dans les emprises publiques, je vous accorde 72 heures pour démonter et dégager la voie publique que vous occupez. Dépasser ces délais, mes services seront pour l'exécution sans faille de cette instruction. Est-ce que bien vous avez la voie publique? En réalité, biso tozali na voie publique te toza na kati boulevard na la concession et régie des eaux toza na kati boulevard Lumumba nde eleki libanda. Donc soki biso to kanisa ki kolongola na ye ba kiosque évacuation ndenge balobi wana c'était juste na boulevard Lumumba ndenge biso to yebaki ne bazo sala bakota ba dokolo lelo ya boulevard balongoli mais pas na biso c'est purement contraire ba koti na kati ya lopango esika marché ezali. OK, c'est ce qui nous étonne. Nini epesi beaucoup mais c'est makasi tondingisa ya kolongola bino esika wana. Est-ce que bozo ki te ya kobenga ba député provinciaux ya commune na bino ba conseiller communaux gouverneur ville de Kisasa yebi ke kune na quartier e ba bengani ba de bateka kawana? Bon, justement, en date du 13, tokotsaki ba memo na ministère ya intérieur na hôtel de ville ya Kinshasa, assemblée provinciale ainsi que assemblée nationale. Tokoma ipe na ministère ya justice oyo to bengami lobby le 20. Tokoma na ministère ya justice po to pesa bango pe mikanda par rapport ya oyo elekeli biso. Tala gouverneur, oui, tala gouverneur. Oui. Yo ça présente. Oui. Na quartier on boté bozala combien à peu près? Nombre na quartier 1 toza plus de 4000 personnes. Oh, tu es frakawana. Sokozi plus de 4000 personnes. Donc tu as plus de 4000 familles. Oui. Yo kate papa, aujourd'hui plus de 4000 personnes. Oui. Aujourd'hui au basi combien? Tu comme 8000. Aussi bana misato comment? Donc tu commis 24 000 personnes. Donc mutumoko ndeko Papinga Liema. Donc mutumoko azo faire souffrir aujourd'hui vous avez plus de 4000 plus basi 8000. So aussi bana misato. Ya bandeko nanga bosa calcul. Beaucoup mais c'est yemoko. Grand nombre ya bateau à faire souffrir. Wana nga été calculer mukera nazo sala parce que biso ba colobe to lingo bote moi minga ba miso ba 7 ba 8 na tika 3 plus moi si 8000 tala nombre wana message pas gouverneur. Bon biso dozo senga na papa gouverneur Bumba que biso tozali bateau tozo senga l'état musala te
tosengaka pe l'État musala te parce que biso toza déjà na musala oyo tosalaka toformaka bana place wana bayeba koma okoki kosangisa mutuka baki kopesa yo epave okompoze yango ekomi mutuka tosalaka badiske tosalaka biloko ebele baélectricien bazali bato akobongisa baboîte de vitesse tout ça to réunissa bato wana nyonso pour éviter bana ya njili masina kimbantseke basimba machette pona kuluna. Alors bosunga biso toza na esika mosusu biso tokoki kokende kolela te toye kosenga na bino soki bokoki kozongisela biso espace wana to continuer misala na biso lolenge tozalaki kosala en responsable. OK. Donc bandeko balandi ngai kosala nga passe mingi nazomona makambo zo kana mboka au Congo comme si nyonso eza normal. Ozo fanda boye bazobotela mutu bilo na miso bato eza normal. Ozo fanda boye bayibiso ko kalumba ipare. Bayibe ko kalumba eza normal. Ozo fanda boye kuwezo 4 pendant 5 jours eza normal. Ozo fanda boye tozana manjil na ba fleuve maye bimakate pendant 7 jours eza normal. Ozo fanda boye site ya mitra ya quartier est na la baka iteka mit eza pas normal. Mbote ndeko na ngai. Mbote monsieur le journaliste. Bonne santé. Te santé za moi muke madame. Monsieur Cap. Te monsieur ezate parce que toka bat bakati makolo bakati maboko to ba mwela. Donc bino ba iziponga na benga quartier izine kuna basala mituka bo sala rande mituka. Siko nazo comprendre te boko vivre ndenge nini mikolo. Bon, tozo vivre te. Pour tous les confiner biso jetika nzamba longola ka pema. Mais regarde biso za nini, na ba marché nyo sur la ville province de Kinshasa, ils en a arrêté. Ils ont fait fonctionner ba marché. Il y a beaucoup maître a censé koy ba administration. Aza entouré na ba juriste ba personne tout ba d'administration mais ils ont comme ça biso ba bavir. Côté le document vraiment une autorité azande kotindi ya ba konzi. Pour rien d'a commis. Ba commis liété. C'est lui qui informe les autorités. Pour Yabouka Wendy. Est-ce qu'il y a une réponse à un document? Oui. Avant de passer dans l'acte? Non. De deux, toi, es syndicaliste. Arrêtez le lobby. Dans chapitre 2, article 39, que dans le conseil d'évaluation des activités, biso ba syndicaliste faut participer na décision sur la commune to ya administration. Ou vous allez administrer, ou ya zo recette bien au marché pirate. Ça administration complet na bureau ya l'état na 4 veut dire to futa ba taxe so ki banque appelle ça ba tout crédit veut dire ba redevance peso kota na kata wenza pas ticket tout ça salon to futa ba taxe ya redevance à l'état na kota commune et pour preuve hier moko le kana moko ba chaîne de autant comment pour permettre biso na bosolo télévision alobaka bien sûr ils ont bien marché na nji de côte Rambon ils ont marché mitraille na wenza 6 beaucoup rappelé mais le message bouki biso wenze ba tout nié pas conseiller ya ministre après ça y document o ya dégepi wenze mais ça be que bien marché mitraille il existe na njilité mais o ya kangi batolo wana eza wenze nini ko aba arrestation na causé biso mort d'homme ndeko moko oui toza pape moko azolobela liwa ya ndeko wana pape liwa tozomona lobande ndeko wana akufaki na kati ya boloko famille ne baso saisi par que yemo aza au courant que akufaki na kati ya boloko asalaki effraction revendication ka ya espace atindi kabasele na ye bakangi bato a divagation batie bango banda le 11 na kasho muto kufa le vendredi passé à cause d'étouffement corps eza na morgue. Mais c'est comme on a Mandela. Azia ko kufa ti sukoyo, l'instance nyonso dia saisi na liwa wana. Tout yi baka eloko moko. Est-ce que bato batika marché mitraille wana ba konza so baleka ba bazoba? Ya l'équipe bango na mayele. Des deux. Jeunesse wana ba luka mbongo wana. Alingi to ko ba délinquant. Ou beto ko ba banani. Tous les chefs de l'état na action na ye. Mais to quand moi pendant que ba modifier changer constitution ba zo ko démolir biso. OK, espace wana quartier 1 et combattre pour un chef d'État au pouvoir pendant une opposition. Quartier 1, base. Il y a une base à IDPS. Le gouverneur, il y a IDPS. Il y a beaucoup de gens qui sont bien Kabila étranger, mais Kabila tika biso wana. Le long moment où il y a urbanisme, à tourner biso hôtel, ba kuzu a beaucoup de toilettes publiques à l'État. To subakanase, to sumbakanase, to na toilette ité, na motif nini, à tongi, ba kuzu
atongi ba maison commerciale azu bureau à l'état tchena sima Maman comment on est? Maman Lili urbanisme membre moko pièce moi bila tchena urbanisme maman wana ye ko causer biso ba désordre to yebité za ko construire ba vente illicite oteke mutu lupango balaba les até numéro les até quartier les até mais la carte à concession wind et ça m'a comme tout moi na mitraille to ke mulai mingité to respecter procédure administratif nyonso le to komi na suka procédure to za ka to ko constant mutamba suba yo benga biso ba délinquant to ko fa maboka muta kangeli biso ba tol to senga ndeko gouverneur balongola ba tol na bango biso to bana musala na biso. Est-ce que Bourgmestre, Monsieur Bourgmestre, a droit il y a plus de 4000 familles. Mais ici, parce que ils ont la compétence, il y a encore oui, deux oui, 4000, ils ont un niveau à gouverner avec Kisasa. Est-ce que le gouverneur à Kisasa, Daniel Bumba, a saisi? Ok, le gouverneur est saisi, Assemblée provinciale nationale, ministère de la Justice, Maison civile chef de l'État. Mouto bataille biso comme maman Denise Masom espace fondation Yankero to c'est ça qui paye yangobe. Bon biso to commander to na mikambo moko. Comment est-ce que on va to ça l'émission oyo. Oka lo bakangi biso. Oui. Oka lo bitoke boloko. Oui. Pour mes até bakanga na biso moko pe okanga bino. Pour mes até lo ba il faut to lo manano. Pour mes anini. Le bourgmestre se dit être le tout puissant. Comment il nan bourgmestre? Ngalema Bumba Papi. Ngalema Bumba. C'est dit être le tout puissant. Ah bah service union ça simana ya omona. Même une déconne, on a total les bêtes qui est lissou. Pour défendre l'espace. Le conséquence en est que selon les arrêtés, les bourgmestres n'est pas agir selon volonté n'a été. Il a fallu à convoquer intersyndicat, syndicat. Tout un plat d'action, tout solo là, tout élaborer consensus. Mais toujours quand les bourgmestres va suspendre les syndicalistes, ok, pouvoir à disposition ils ont raté. Bourgmestre a utilisé politique qui m'a boyé et a paralysé pour régner. Bis toi pour toi pour bourgmestre toi pour ça les bourgmestre à comprendre que acte ya opposé wana est acte moko illégal et respecter procédure administrative ata moko té. Ce que biloko na bino ba bibende na bino ba ville précaire ba singam bloc eza wapi. Bon pour mes abos moko c'est pour te bande musuma baloba. Na minute oyo bande ko mo baza awawa. Biso nyoso defa mbongo na ba banki. Tango yaye abuki muto ateka aye vers 11h kuti ba oteka ba buki ese muto bimane loko to senga misa justice avant to kutana que justice a Congo sa musana ngo to a droit ba dédommager biso parce que ba banque kanga biso to na mbongo te to na ba avocat te mais moko te ke moko za justice loko eza malade aba na ko redescendre pa biso ba mitraille. OK, merci papa ko pour ça na. Talaka caméra na biso mbote papa. Mbote. Kombo nani? Daniel Yakintulu. Yebe karote karabi bende kuna? Oui, naza vice-président syndical à marché. Oui, ni ne commune bino na commune Angile. Ande konanga to mona ki okaka surprise. Atinde biso mise en demeure il y a 3 jours. Pendant que to luki to kutana to solo la po nango, soudainement to mona ba moko tracteur yé et bandi ko buka biloko. To luki moya ko bimisa biloko mais moi ezate. Mususa zo fina, mususa zo kenango. Abina kangi wenzo yo pongane mukonza wenzo mutu so akoluba so azate so bi awa wenzo en fait eza na kati ya concession à régie des eaux soko zalaki besoin osala musala osala ngo na voie publique mais biso toza mise à part ya yembala moko abuki abi awetika li zone neutre muta kokota te munda ko bougete akangi yango na toilette publique eza wana tozana na toilette publique a liboso o mose atikela kabiso bateka yango na procédure wana ndenge ya yeba yaka ba constitution communique de teka. Oui, bango ka bateka ngo na mama nani o ya nani ya urbanisme aya lobi naza ko aménager toilette akangi batol ndenge akangaki après aménagement to zelesi la to mona ekomi bandako ekomi babar ekomi bakuzo ekomi hotel après bandi ko avancer bandi ko chasser so bozonga kuna to aménager ko to so bozongi sima bakangi zone wana ekomi banda so ko mona ba immeuble telemi wana le même logique peut ba yena ngo kuna liboso ye mukanani batinye a aménager boulevard mais alunga boulevard à côté na kati abuki ba kiosque batu ba magaza batu akangi batol oh ekomi zone net tobi logique on ka yango ba boucler biso toilette publique yango peut continuer oh wana za entrer na biso o tozo bima toza wana ba département ezebele na kati
tozana batu ya basa bambabola bazana kati batu ba transmission bazali batu ba lampe bazali batu ba montage ba boîte de vitesse bazali ba électricien bazali ba département ezebele tozo former ba gister bazali ba tolier bazali ba mama lewa bazali tozu ba ganisa tozu privé moko ayewana asali privé moko ayewana asali biso toilette asali toilette pour esunga kabiso mais beaucoup mais ça pas venir ko bloquer na toilette. Ba acte moko posé inhumain. Comment ba ko vivre na kacha marché na kacha association sans toilette place ko se soulager. Pour ça bonde ko ngai otali caméra na biso. Place ko se soulager ça. Oui, otali caméra na biso. Na asi makambo wana il faut bo s'adresser directement par gouverneur ville qui ça. Azaka seconde vice na eza edi yeli yemoko Daniel Bumba. Bango mibale. Wana muso benga papa social. Tala yemoko gouverneur ba ko ba ville qui ça parce que que l'on a battu dans la presse publique, gouverner c'est prévoir, et c'est l'attribution au gouverneur, en disant que c'est la gouverneur à ville de Kisasa. Talaye, c'est un message direct. Il y en a vu papa gouverneur, en tout cas, telle est la jeunesse de Kambo Oyo. Tozan na kacha boulevard T. Biso to na kacha concession Régie des eaux. Régie des eaux a reconnaître biso état une association ba évoluer na kacha espace wana. Il y a ko sala boulevard et comme ndenge nyaka nga bato la bloquer biso na kacha. Tozan na sorti moko vers boulevard. Kuna na kacha na dena uti ko ba département zebele. Tozan na fonderie na kacha. Biso to somba ka bepa va mituko eza abandonné peut-être na balabala. To somba to koti na kacha. O ko monter mutuka to zonga mutuka en forme. O msu to mone ko zonga te to découper ngo to koti na mituka minel ba ke ko tekango na ba entreprise oyo ya fonderie wana basala barre de fer. Si on bloqué entrée ou enclavé biso. Au bloqué entrée na sortie. Si on mi tout ka to kosomba to kota ngona nzela nini. Alors si to moni ya ko monter te ko dépecer to commission na nzela nini. Et puis on a toilette publique on va ko se soulager. Au bloqué yango ozo considérer batu ba nyama ou bien batu. OK. Bande ko ngandi nazo ba que demande le peuple congolais bande ko bozo landa ndenge bande ko na biso ba uti commune njili ba ko loba wa e ko sala passe mingi ozo mona na signature ya beaucoup merci. Plus de 4000 personnes bazali banda. Biso nyoso to ebisi to da quartier 1. Tout le monde a mis ça salamaka. Mais après on reçoit décision yango. Gouverner c'est prévoir. Bino boyebi le potote. Gouverner c'est prévoir. Boni bozo ndingi sa ya yebi sa ba place ba okendete. Boyoka mo boti ba to libanda pour la nini yoza l'état. Papa pour ça oui papa. Mbote papa. Boni santé. Non, santé ça vient malamu te. Vous avez bana boni. Nana bana 6. Na quartier au sala musane. Nada mécanicien. Lelo abati bneli. Ba mécanicien kuna na quartier na site wana. Et là combien de personnes au ba se retrouver combien de personnes ba sala musala kuna. On a garage, on a plus ou moins na ba 1000 et quelques personnes on a garage. On a représenté ba mécanicien na garage. Bon, on est supposé marier? Oui, bien sûr. Et dans la Mamsou, on a 10, Mamsou coûte 15. Sur aux 1000, on a plus bas, c'est combien? Ah, il peut ça nombre est belé. Sur aux 1000, on a 3, il peut ça combien? Il peut ça 3000 plus. Plus 2000, 5000 déjà. C'est quoi? Na signature beaucoup, mais c'est pas chez nous le bande de Bignons. Bissonios, toi, les bandes, même la minute au qui on a au monde. Si tu as un clôturé en haut, commis espace urbain, il y a commis Angili. Oui, espace urbain, commis Angili. Bagotonga et loko nini wana o eleki o bilibo sala kana katwan. Bon, jusque là, tu dois comprendre les loko ba tonga ti. Tout le monde a qui kaka que aïe a bengani biso bon a clôturé à bouki. Ko bengana moko na ndenge ya malembe te pour yaki na destruction méchant. À Bouki, Kobuka, à Kangibana, c'est plus ou moins un mécanicien, mais 35. Les lots, on a 2 morts de gens. Namoko Abeli, Bomaka Kuna, depuis à Kangaki Bango, je crois, les 11, les lots. Bana Kachokuna. Message des Européens, c'est que ville qui ça, bah, quartier, ils ont Koufa, Motomora Télémi, à l'ébiki, bah, de Baroté Kalisouté. Bon. Message est adressé au gouverneur de la ville. Il y a un gouverneur. Bon, toujours ébatté. Si réellement, Ayebi, Makambo, Bokumesre et Angili, Azosala. Ce qui réellement Ayebi a noté, et ajustement est allé nini. Pour encadrement, Otosala, n'a pas payé mon soussou, en 2 fois, et les écoles mounene.
po tozo longola bana na ba cité aye koli mécanique aye koli tôlerie aye koli métier nyonso akomi pe responsable au lieu que avant dans la cité à la désordre comme kuluna comme boye mais à longwe to zuié to lokotié to encadré akomi responsable na kati ya famille na bango eza quand même eloko moko il faut être payable sur na ba payer ya malam mais na mboka na biso ezo payer bisoté et lelo voilà maintenant na qualité ya ba jeune net oyo ba bimisi libanda pour ba koma banani ba kuluna ba criminel ou ba koma banani. OK papa tozo ngi pana mbote papa mbote bonne santé ah moi muke yepe mitraille kaka mbonga naza commerçant na mitraille na tekaka ba pièces de rechange mais ndenge alongola kinga kioske nanga kubwaka kubebisa biloko tozotelema ya kote lobi kutu baye nani alongola kioske ne ba policier to bokumesa ye bokumesa nda pesa ki mona ki ye moko bokumesa ye moko atelemi nga kutu nalandie 3 fois alobi kende bazongisela yo ye moko nda yebisa kinga kende bazongisela yo mais ezonga na pasi biloko ebebinga ebele bamusu bazomena senga pona kufunda nga me tala kaka na ndenge toza bato ebele boye biloko ebele bungi bakokende na ngati wapi message nezo na kopesa bakamba to bazokamba kisasa na bakamba Congo baye bake quartier ekufi babengani bino sika wana. OK et pas monsieur le gouverneur likambo ya bongo ekosala mateke sanki ayeba ya yebiango azongisela biso marché na biso ndenge tobanda koza na marché tozobikisa famille wana tozofuta banda kwa bato toza na pasi mikolo ata kolia tukomolia na pasi banda tongo ti ba 13h bosoki 15h okolia eloko te il faut geler poko metango tobanda koza tobanda kolia na biso bien na minute ata kobengana bana na ba classe ani toza na pasi. OK bandeko nanga ezosala pasi mingi kala mingi te ba fête yango oyo ozoka batie bandeko libanda mais bandeko ya quartier on biso nyonso toleka ke sika wana ozomona nombre ya bana ya bilenge ya ba papa ya ba jeune papa ozomona ke awa nde moi bandeko biso ba se retrouvaka mais boni kolongola batu boy sans disposition munene sika wana za niveau ya bokumesa te gouverneur a vu de Kisasa gouverneur a vu de Kisasa il faut biso vérité ni nezo le quartier boteki yango boluese yango lokola mo mesa no to bokabi obo libanais maman mbote mi papa bonne santé ah santé za bien papa na passe la mitraille nateka ka vunu oui ni ne komeni bino papa nga nateka pièce de rechange donc eloko ngo ezokamisa biso ezolekela biso chose grave nani bourgmestre azowanga na lobi ke eza marché pirate bourgmestre yemo ka njili mzalaki en live ayaki donc j'ai des images ici kombo na ye papinga liema ayeye moko na ngai moko j'étais présente aye alongoli biso biloko donc a de guerre biso na ndenge ya mabe et puis papa so ozomona papier na simbi eza pasi na motema ndeko na biso Mandela ototeka na ye na wenzi wana lelo ake kokufa na kati ya kasho na district na ye ya commune ya Njili. Est-ce que l'état ba yebi makambo ke muzo kufana kasho kuna Njili akoyeba po eza na kasho na ye azowanga na lobi ke wana eza marché pirate et puis loko tomoni ke eza mabeza nini le jour ayaka telemi a lobby naza na posa Njili pe ekoma lokola masina omoni masina ndenge batongi kuna na ngambo basina plaza ndenge batongi masina plaza naza pe na posa Njili ekoma pe propre bongo papa to boite soki alobi ke ekoma propre toza batu toza ba responsable to futela banda ku toza na bana tozotangisa bana toza famille eza munene soko oza na posa ya kosala po c'est sûr eloko azoloba wana eza ye moko te et puis eza na compétence na été soki na papa gouverneur soki bomona ke boza na posa place wana bosala ngo botonga ngo soki Njili plaza boinga bolukela biso place mususu po bozwa biso botia biso wana poto teka bilo na biso tale bele ba jeune o toza awa ebele baza basala misala maboko batika ba via nini ya kozanga kosala kikuluna banini bayaka wana po basala misala gouverneur a vu de Kisasa maman nazotala yo papa pesa message papa yokela biso mawa yoza wana te po oboma biso
Et puis le gouvernement ils ont le peuple d'abord. Mais lelo ce n'est plus le peuple d'abord. Bon comme autant la avantage na bino ba intérêt na bino. Biso yo soto kenda ba classe mais lelo to se retrouver to ya na quartier on eza place to bikaka. Lelo toza pembeni ya ba feti. Boye bo bengani biso nde toza bo papa ba kioske kei. Ba kioske msu amema ki ekende kina ba biloko ebe biso. Donc tozongi via zéro. Yebisanga na Kishasa banda kwa kofutela. Biloko akolia azo bisape biso ke bana na bino ba olata makasa yango lelo tozo vivre yango. OK, merci. Bana bino ba olata makasa. OK, promets ati. Bote mama. Bote papa. Boni santé. Eza bien té. Sangoni ni bomeli biso mukolo bana. Ce qui santé eza bien té parce que air déjà ba bomi moral, c'est facile pour na ke pe musuni ekufa. Bon, sango toye parce que toyebi ke tozi problème yana etali ba konzi ya mboka ndenge mutu o lelo ayeko benga na biso ne sika auto sali 27 ans pour na ngai na commune arrivé à Afdel 97 a kotinga na kotiana na 98 ti lelo komona ke place on a sali 27 ans mutu ya ko benga na ngai na 72 heures père de 6 enfants un corps médical infirmier AD à cause kaka ya conjecture en mboka ndenge de commencer à utikoloba. Oui, na article soki 15 so na bosante ke ba mona mobile peut-être qu'il faut aye ba pe mo misala ebele. Ndele loto kangi espace na to bengi yango Japon. Nde ba mswa ganga ko séparer biso lobi tsangu c'est Japon parce que tozoka mutuka linzanza tozongi sango pe en état. Bon, eza sika moko espace moko oyo eza ko bikisa même 4000 familles. Si na lobi bongo parce que nga moko père de 6 enfants. 4 bazotanga parce que année passée mon auto diplôme na école ya honorable provincial ya Masina Kebongo Raphaël. Deuxième nanga pe asa ko présenter année oyo azaka ka place wana. Mais na moment oyo donc ils a milelo. Si na lobby trop ma monsieur ko bima parce que moi Kebongo maza force na bino. oui, na député provincial son nyonso ya national. Charge na bango. Parce que ba député baza wana national ya Tsangu obengami matembele ya Simandaku. Kanga kombo wana bien ngai ya simandaku kanga kombo wana bien na ko lali sa fufu elali na tongo na zana ilo côté na buki pilpil la mobesu ngai yo simandaku na tokisi na lelio charge na bino yango boyaka ya kanga maboko lokola mbala kufeli mwasa zata na different ko bandela te pozo musala pono so musala et puis chance na ko mona yo double bransard Francis Tibalabala charge wana na maboko na yo yo moko likofi ya Tsangu ya kombote Jango Ivunzi charge na yo Kebongo mbongo o ngana lukaka nesika ba bengani nga lelo ba mal ezola le palpier tala fongola nango ba fongola yango ba bengani nga na 72 heures place à 27 ans mais sopeta msuna mombo azana hôpital bazo perfuser bango mais quelle émotion bandaka batezo futa mawana Minerva l'école na yo moko oyebi yango honorable Kebongo oyebi yango très bien tous les honorables provincial et national charge na bino yango wana ngai ngasi manda kutomona misala na bino tango to bimaka tongo to bundaka na milongo pona ko voter bino mais ata different so kangote parce que to yeba ke to tinda bino soki likambo ekoi beau jouer rôle yebisa bango que quartier 1 site mitraille quartier 1 EKI oui quartier 1 mitraille EKI soki na indien de indien abo ma place où ils ont 4000 personnes pour na asala entreprise ko engager 4000 personnes congolais 4000 personnes congolais indien chinois atonga pona azwa place azwa effectif à 20 personnes ko engager mboka ekufi ou bien ebongi bono ba konzi pardon to forcer binoté parce que comme il y a un niveau à l'école même des nazolo babu tant sous personne qui n'sambete tokoki ko kangama na mokonzo botieli biso lelo na kati ya commune ya Njili un jeune netinga nzamba limbisa nazana lisumu parce que tangu na mona ka bazo présenter na toni samaki na esengo pour espérer sakanga suna moni jeune lokola nga même na armée azana pété na toni samaka na esengo parce que za fierté la biso ba jeune mais na yoki soni même na bandeko ba ibita na mona ka honorable wana ya Njili na misu na nga na yoka kesengo ta ke jeune lokola nga mais abomi ngai de 100% na ko kipe ko kwea parce que banda les 3 o ba bengana kinga si lelo na zolia malongate et puis bana mawana ndako bakaye tikali sito kena ngona ngana na moko pana la kisa date au mona ba bengana kina kasi ti lelo ba responsable to ça wana to boyi kuluna tango to so ba ke to boyi kuluna misala ngo to bosa ila wapi marché ambila na ville baza ko bengana te ville ko sala bongo te to ke to kangi ko moko pona ko bikisa ba mabota ba responsable to ça ebele pe ba kuluna baze ebele to changer bango mentalité na kati ya mitraille alors lelo ba bengana biso na mboko ya biso toke braza congolais ba bengani
toke Angola ndenge moko tokende siko wapti na mboka na biso moko. Alors tout d'abord congolais démocratique ayaki na monde kaka esclave toyebite en tout cas ba konzi oyo ya mawa boko te la biso bote la biso likambu wana parce que likolo wana baza koloba tozo banga ngo pété parce que tant que tozeleka ye moko songe ya ba songe ya ngomba papa Fati Béton bango batwana batambola mituka bazala kate tokozela au 6h à 7h tokota na au Saint-Thérèse na makolo papa na mégaphone bazala kate ba o leo ba o renyela mutuka wana izala kande biso ba vrai combattant na histoire ya liwa ya le père Tobundelango nabeta moi histoire mukie nabeta moi histoire mukie ezongisa bango batimisu balele lo mbongo tola na butu tola muki na tongo papa Etienne Tshisekedi akufi baseki biso mais topesa bango histoire ya Moïse era libera kibana yende te mutakota kina bango esa lokola papa Etienne abunda kota na biso te yonde Fati Béton mutokota na biso yawe yango na respect papa zana souci na biso ba jeune oyebi nzela nga batika pisi makolo comme à boule propre to lo bebeleta parce que ça passe na mutu oyo ezo senga kena lo balingala ba interpréter la langue ya yokaka mais yonde na lo balingala papa Fati ozo yokango ba konzi nyonso o bazala besoin ya jeunesse sans oublier yemoko o azo traiter justice na moment o yango respect Mutamba jeune lokola yo bundela ba jeune suite papa passe merci do bande ko ngai bozo ka ndenge bande ko bakoloba wa bazolo bakaka likambo be moko tango bino boyaka na ba candidat ba voter bino o ngana za candidat conseiller Bourgmestre et na za candidat conseiller communal na za candidat Bourgmestre bono ba bopesa ba congolais misala yango ezala kate ba congolais bango ba mipesi misala mais boye bobomi ndeko pousse na boye toza dokoma na suka mamoke mbote tra caméra na mbote mbote ndeko po komona ni komona nga eza Fiston Mundele ndeko nanga Fiston Mundele caméra yango wana message nyoza nga kopesa to mbela nyoza nga kopesa ya ba konzi ba yebaka bino botekaka na quartier 1 ni ne komeli bino sango komeli biso eza vraiment ya pasi ezo sala pasi makasi parce que subitement to vanda Bourgmestre aye apesi biso 72h à tolongwa bisika o biso toluka mbongo na biso to bikisaka mabota et puis to mona ga onde ti lokuta mais 72 heures après aye abuki biloko na biso abebisi biloko na biso par contre jour à liboso Bourgmestre ayaka era komaka Bourgmestre a prometaka biso eloko moko eza maloba na lelo nazozongisela yo maloba na Bourgmestre oyebisaka biso olobi ke ata kutu ke ba menasaka mitraille pendant que ngai naza na mitraille eloko moko te etikala okoma na mitraille mais toza étonné les mêmes yo obosani maloba na okomi ko bundisa biso obebisi biloko na biso obisika tozwango yo mtopesa biso mbongo te bisika toyekola misala na biso yo mtofutela biso minerval te mais lelo subitement okomi ko boma biso obomi biso zo boma biso na cachot okangi biso sans que to sala infraction alors tozo regretter nango zo sala pasi parce que tozo kokalisu ko vivre te tozo kokotangisa bana te to kokolesa basi na biso te to kokofuta ndaku te donc d'où tokosenga kaka bazongisela biso esika na biso bazongisela biso esika na biso président to sur cette clôture pas na télévision Zalingonga oui merci beaucoup lolenge boyambi biso mais eloko tozo senga mingi eza nazozongela maloba yende konanga ute kozala awa vraiment na ba honorable député oyo bazalaki élu na Tchangu vraiment bomekana kotala ndenge bozalaki koya na marché mitraille pona ko senga batu ba voter bino nazo rappeler honorable Mbokoso yo moko bosanité oyebi nazo rappeler ba honorable lokola ba Jango Imvunzi double brassard bino moko boyebi pona okende musika te tozo senga lisusu honorable Francis Chibalabala maître yo moko yebi mitra ezanini honorable Ogi Kalonji oyebi ndenge nini makambo elekaki ndenge nini batu base pumonaki pona yo alors tango biso tozwi pasi parce que tango ezalaka bozoleka na élection ezalaka lokola moto azwi pasi batu baye basungi tango pe biso bato tosungaka bino tozwi pasi tozosenga assistance na bino tomona pe force
ya ba honorable a Tchangu toyeba ke réellement tozalaka na batu tala neti na Tchangu tozana mutu munene président assemblée provinciale le pasteur Levi Mbuta le pasteur Levi Mbuta papa na biso mokonzi assemblée provinciale donc mokonzi ya Daniel Bumba Brukumestre azali yanze pa na ye mokonzi ya Brukumestre biso tolalaka na bino na Tchangu papa Tchangu yango ezokende bamande koya déjà na 2028 boza na base ya munene oyo bokabolaka ta mwa ba 1000 ba 2000 personnes mutu na mutu mais yango ekomi négligé bakomi koya komfuka biso bazobotola biso babisika donc tozo souffrir alors 2028 ekoya bokozana na posa kaka ya batu wana nazo senga suna mokonza mboka le chef de l'état Mukwa Tomlolo boyebi ke quartier 1 opposition ezalaki zone rouge oyo opposition ezali ko compter nango soki makambo esalemi soki nanu quartier décidé te c'est que loko mo elekité tango boyaki ko clôturer campagne na Sainte-Thérèse tolandaki bino boyebisa biso ke njili toujours en avant vous avez na posa ba jeune pour preuve au bandi déjà ko tongela biso stade na Sainte-Thérèse mais toujours s'attendre pe que tant mususu boki ko sela biso projet moko pona marché on a toko mapé marché moko construit bien mais tala lelo to komi bateau to komi ko telema libanda to yebiliso eloko ko sala te ko kanga bandeko na biso bon to pesika merci bino bozui message soki boko sepela ko sunga biso to ko tika te ko zala sima na bino merci beaucoup. OK donc ezalaki bongo ndeko na biso yene da ko kabla président ya bandeko oyo bateka ka kuna na quartier 1 na mitraille ndi a lobby message na suka mais ngai pe ngina le baboyi pour de so clôturer monsieur Sili bandeko ti bozo landa biso boyoki ndenge ndeko abeleli alobi boyi ba conseiller communaux ozu ya Masina ya Kimbantseke ya Njili ya Sele ya Maluku ba députés provinciaux ba députés nationaux dossier oyo plus de 4000 personnes bazali banda donc na bina ba députés provinciaux boza concerné na bina ba députés provinciaux boza concerné na bina ba conseillers communaux boza concerné boni un beaucoup ça ko la mukaboya la muki avec ko signer document plus de 4000 personnes bazali banda biso ko to kanisa ki biso ba pandisango ete ba ko buka ba ye na ba industrie ba machine ba le ba o niso ba ye ko li ba tangi bana le lobo tika ba ko beta ba marteau machine yango ba le sala musala non bozo bebe bisa bande bozo pouvoir comment les compagnies bozo déjà bino tu bozo wana beaucoup ba député ba conseiller même yo beaucoup mais compagnie ni bozo sali ata ko le côté ba papier na njili wana oyo eza pouvoir ya fachi béton biso pe te ba place to uti makambo ngo te ba place to batami to ko tika te monguni ya moko boya ko profiter abebi sa pouvoir ya makila ya ba rosimu kendi ya ba terrasse kapangala ba ti ba kufa pona bo konzi oyo eza bo konzi ya sacrifice alors le bien ezali koya to mona vraie suite te ka ke ba na quartier 1 bata mitraille bazongi to bolukele bango esika mususu parce que gouverner c'est prévoir ba ko tiko ba président assemblée provinciale président mon kondia gouverner à ville de Kisasa mwana Tchangu bata mitraille bango yo zoni pa na mutuka te pa na mutuka na so na zo ate ata ya boulon ata roulement ba ko somba wapi bande ko nanga to za appelle mitemba bomoto ife zala bomoto ife zaka na moto nyosu oye ba place outi place to commune place to okende to suka apena mokolo malelo to continuer dossier o tina suka liste du koya liste Yoshua